Ma mission TV, le miroir du monde. Le premier ministre qui va défendre pour présenter le programme du gouvernement. Mais j'ai peur à ça la copier-coller. À un projet à Matata, à copier le programme na bango. Tu es le ministre vie na bango zandé. Je suis sérieux de ce que j'ai dit. Au Romana, nous avons un lot. Dans un mois, ceux qui ont investi, les lois. Non, on n'a pas besoin de ça parce que le moment politicien, c'est la politique. Pour la tu m'as papa, tu vas avancer la bichotte. En même temps, tu es le chef de l'État qui est à la qui non. Il faut être la paix sécuritaire. Il y a le bâtiment non. Fatih, ça c'est vous voyez. Na chité na moi mon problème il y a marche. Flavien Ndeko. Bon ba on l'a rappelé ma faute à té. Est-ce que yo mon a dit marche wana? Yo mon marche té. Marche ba to sur la police. Koya na ndako té. Koya na biso. Bino ndeko ide pesi. Tala. Ba ndeko la mukaze. Ba na apprentissage il y a ba marche. Ce n'est pas seulement parce que Faoulou Boutazan ko marcher, mais c'est qu'il ko utiliser ba lacrymogène. Asali bampia kanaye, mais tant que bino ko utiliser ba gaz lacrymogène encore non, na ça qui ba plein non. Tout le monde qui avait pas de gens, mais l'utilisation abusive à force, c'est bon, ce n'est pas du tout. Ma mission TV, le miroir du monde. Kulanda biso na tongo ya lelo ezalaka sengo tango tokutanaka chaque jour du lundi au vendredi à partir à 10h30 en direct pour na kobeta masolo ya Congo tolobaki ete biso tokundo la version papa sentinelle azali wana pour na kobeta masolo ya Congo bobi moko ete sentinelle akengela ramboka ngai atikengela randako ngatanke sentinelle de la République na kobatela pena kotala ndenge nini masolo ya mboka ezali kokende pe sengeli tobeta masolo na makambo nyonso oyo tozali kosepela na ngote po ete ya solo na Congo Kambele sengeli échanger tolobaki ete bandeko balandi na basango sengeli ba ete Joseph Kabila Kabange ndenge tolobaki mokolo lekaki asilaki kozonga pour la famille politique ya majorité présidentielle ya kala otobengi PPRD toki koloba FCC et l'on a bango donc bazali ko milengela pour ko redynamiser sous plateforme na bango par rapport à échéance électorale ndenge zali ko ya sengeli ba ete kunape makambo zali ebele comité de crise na bango et ko ezali installé mais bato bango c'est là-bas ba suite ya évolution ndenge Joseph Kabila Kabange yimoko azonga ki wana petaki na maloba ya moko ya PPRD oyo to yambaki mikolo lekaki bandeko balandi na basango pe sengeli ba ete mwana mboka Joseph Kabila ndenge na kote koloba ko koma kasi na ngambo mosusu Félix Tshisekedi président de la République ayambaki ba député pe abetaki basolo par rapport ya situation tozali nango investiture ya gouvernement sama lukonde tozali kozela kasi lelo bazali liboso ya baponami bakeli bibeko to yebi ete mwana mboka sama ko présenter programme de gouvernement na EP audition ko sala malelo to ko yeba makambo nango ndenge koleka akozala investi ou pas mot d'ordre déjà ici et PC maki attaque on ngamba mosusu bandeko mosusu ba komona yango ndenge moko te sengeli to beta masolo na plateau na biso ya pourquoi ya lelo ya journée lelo na lobaki lisusu bandeko balandi ezali na situation insécuritaire autolobaki ya Beni bana kelasi tisi koyo bakolela mokonza mboka esengeli akoma po ete atala likambo wana ndenge zali koleka balalaki so libanda bazali kokoba ka kolala libanda miso bakomi kolela nzala po ete biloko ya kolia ezali te tokobeta masolo na o etali marche la muka olandaki ndenge zalaki réprimer bokumona na bilili na tongo ya lelo ndenge nini makambo ngo lekaki moi synthèse moke mais na kozonga moi sima mpona bandeko na biso ya est bokomona pe na bilili awa ndenge nini bandeko na biso bakolela na Swahili pe bamisusu babete lingomba moko na banzi balobi ete bakoporter plainte contre le gouvernement congolais pona o etali non assistance na bango bakonyokoma bakokufa bango balobi balembi bokomona bilili awa archive du jour ezali surprise pona bino bandeko bolandi bokomona bolandaki ya José Makila bolandaki ya F Bazaïba bolandaki ya Vital Kamerhe bolandaki moi ebele kasi na mokolo lelo to bandi semaine ya sika bokolanda surprise na tongo ya lelo na yango to yambi pona bino na loboko na ngai ya mobali to yambi mona mboka loboko na ngai ya mwasi plutôt to yambi mona mboka Amisi Makutano azali communicateur ya président Félix Tshisekedi cadre na UDPS boyi malamu na plateau na biso pe ndenge ondimi ko honorer biso na début ya semaine ya lelo matondo mingi. Merci beaucoup Ndeko Flavien, merci pe na bandeko tozo kabola na bango plateau. Merci pe na ba téléspectateurs.
toujours place où il y a mboka. Attendez, les lobes vous critiquez à PPRD, les lobes comme tourne bien, il y a la facilité de critiquer Joseph Kabila à l'époque, mais les lobes vous critiquer Félix Tshisekedi. Et ça peut faciliter aux opposants à Félix à Joseph Kabila. Donc nous et donc nous sommes redevables pour nous expliquer peuple. Nengeni tous allez que gérer mboka. Voilà. Nengeni bola mona bango ezali. Ba dossier ezali au combat tabilo que tout est permis. Mais pour finir gâté. Non, pour bêta bilo. Donc on a bilo pour bêta bilo. Mais pour finir gâté. Non, d'ailleurs ezali argument ba faible. Merci beaucoup. Voilà. Paul Tosoua, journaliste d'investigation. Boye bibi numéro na plateau nanga ba journaliste baza kozonga ka poete ba yi politique neto ya babango ba nemso bazoba ka population et bon ipe ba journaliste d'investigation baza la kana biso elongo tozana Paul Tosoua merci nayo otiki plateau nayo ba kino ba lobby ngoko za direct sikoyo na 10h wa ba kino ba ngaba landa na donjo télévision mais na 5 yo za la wana été o équilibré na ba yi politique ipotiki plateau noye na tondo boton di mona mboka Paul Tosoua. Merci beaucoup Ndeko Flavien, merci na ba union sur bazo la biso. Les politiques mais lobby au moins dimanche il y a lobby na kiné na mausolée papa ticket na kino funda ba politicien so miipi OK no funda ba politicien so politicien bazo yi ba mbongo à l'état ba lokola ba tumso ba 2 millions ba 1 million ba 500 millions ba combien 270 millions alors na kino funda bango papa ticket da bimela bango na butu et koza na so ba société matondo mingi na ngambo na ngai awa Bandeko balandi donc Toyambi Jean-Louis Massimango Ozali secrétaire général il y a un passa parti Tokobengango mouvement il y a banani mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine. Mouvement des patriotes pour l'action sociale africaine. Donc, oui, bango na mikolo ya tozali na mwana mboka tedi kashama oyo azali ya fédération ya Bandunduville andimi ko honorer biso na plateau na biso na cadre ya parti politique ya UDPS na Bandunduville pour na koloba ite UDPS ezali ko milengela na mapona mitobeta masolo pour ete ndeko Félix Tshisekedi par obité ya solo mapona mais ezali glissime ko zalate o bandeko babio il faut to kene na recensement abiza problème te to kene na recensement ezali parti politique ko respecter idéologie ya kono tient Tshisekedi wa bundaki pour la démocratie mapona minamboka na biso cette fois-ci moi kozama malamu mwana mboka tedi kashama boy malamu. Merci mingi Flavien na sepeli mingi na mbala na ngai ya liboso ya bande kopa Bandunduville ba olanda yo ouais bande ba biso Bandunduville na pesi bango mbote c'est-à-dire grand Bandundu Mobimba c'est là où IDPS est partout là-bas et les gens sont en train déjà de se préparer pour pour être prêt en 2023. Voilà, tous allés ensemble qui a été alors, dans le niveau de la régie, tout dans la situation d'abord tout dans ma député. Mais on a quand ça peut pesa ngali bakumala mona pesa ba militants et militantes civilisés en passant beauté pe ba ko débatteur nanga surtout bande ko na biso ya est oyo bazali kolala libanda to koma mais fallait na on pesa ba ngombote pour que tout Chabunda pesa bazali to pesa ba ngombote ndira ya basali déjà Chabunda il l'autre chose la même pose à première pierre yango na ezala contrat mon ko escroquerie au salama niveau à Bukavu. Merci beaucoup. En dehors du sujet du gouvernement Samaloukonde, qui était passé dans ma camotage, volet sécuritaire, ma camisole na kati, gouvernement est sénégalais à l'investir pour mon condambo a besoin et même des autres dans l'assemblée provinciale. Et si là ordre quota ministre intérieur à Sika quota mais quota là les cambo gouverneur Rwanda donc ma toisa cause la yango parce que les gouvernement ba warrior oyo va résoudre les problèmes belé oyo la crise oyo toza na mboka na biso ils allaient persister la crise de route na FCC cash wana mon condambo ka kobeta 7 pour Kulukaïté, solo union sacrée, basa la mosala. Tant qu'on a sujet, on a pour tout soutien dans les marché, il y a Mande Konabiso, il y a la Moka, Kassito Banana, au Italie, investisseur gouvernement. Mon Amboka, Amis Makuta, nous tous sur le Kamotali, message à mon Konamboka, na plateau, mon sous, tout ce que évolue. Au Bande Kamikapo, tout le monde, Dabino, on a pas suite, il y a lobby, il y a autre lobby qui lobby. Kassina, au Italie, Masolo, mon Konamboka, Beta, qui on a gouvernement Samaloukonde, les Kamwa Maponami, les Kamwa Est, deux questions prioritaires. Au bas, c'est que nos gouvernements, où ils allaient investir dans l'impulsion à mon Konamboka, il y a solo pour résoudre. Problème oyo il y a insécurité même dans mon condamné avec armée kenyane ko yeko songa biso to monaki président Kenya mais bon si peut-être que likambo ya est aussi là bana beni ba kotanga tetina tonga lelo. Premièrement pour répondre à mutuna na yo une petite observation il faut éviter tous les groupements na plateau. Je me sens très mal, IDPS mi balé
Ma partie Moussouma comment FCC c'est bien sûr. Non, dans le but, il devait pas me baler. C'est pas bon. C'est pas bon. Bango Bazali un peu séparé. Il y a un passa, il y a un journaliste. Il devait s'azaler. Alors ça, les hommes là. En tout cas, il fallait. Ah ok, merci beaucoup. Bon dans ça, tellement qu'explication tu n'es pas journaliste, tu vas le battre. Mais on a eu la volonté de débattre avec les amis, mais malheureusement, il y a FCC, Jean-Louis Adali politique, Adali en face, Nabino. Non, non, la FCC c'était pas dans au cours de la partie politique, on a FCC c'était tout acheté. Dans la partie politique, vous avez à la position, il y a en face, mais on va le Joseph Kabila. Mais à commune en retard, disposition, il y a plateau, tout en direct, il y a technique. Bien entendu. Merci bien. Merci pour l'observation. Merci beaucoup. FCC, respect à temps, on est ça là, que non, mon pays a la volonté de développer Mboka. Bon, merci beaucoup Ndeko Flavien. Moutuna na yo a une importance très capitale parce que nous devons faire l'observation, mais na kolingana banda vraiment na bandeli parce que le baki que bana na biso bazakola la libanda. Vous savez les politiciens batika ko koti sakaba innocent na makambo eza ya bangote. Ces enfants là ont été envoyés par des gens. Au bazola la banda kuna bango bazakolia. Peut-être par ignorance, bana na baki ko vana na mairie, les loba comme les lanzal. Tu vois? La violence sur toutes ses formes ne peut jamais être encouragée. Sur toutes ses formes. Et que toute la situation qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, je crois que l'importance de la communication et se manifester dans ma Cameroun et tout ça comme on est là. Et à chaque fois, j'interpellais toujours le service union sur la communication de la présidence que Bazalaki Kosala Moussala Ndenge Sengelite. Oyebi, depuis le départ, il y a Ndeko Kabila et avènement, il y a alternance dans le Bokanabisho. Armée, il y a République démocratique du Congo et ça li quand même Moussala Makasi. Pèse qu'on continue Moussala Makasi. Il y a Kozwa Bastion, Oyo, il y a des rebelles, Oyo, Sali quand même, désolation pendant ma Mikolébélé. Mais c'est comme si l'eau que Salamate. Et puis, ce qui te sali analyse, approfondit à Makamwango, tu vas comprendre qu'avant l'avènement de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, c'est-à-dire tout l'Est de la République était entre les mains de forces négatives. Mais l'élan avec les efforts, avec la détermination, l'amour de ses dignes fils, parce que Ndeko Flavien, je ne parle pas. Oui, je ne parle pas en vain. Non, moi je ne parle pas en vain. Dernièrement, Nazaki na Beni. Bien sûr. Na Kouti, j'ai visité nos compatriotes, soda, bazana se banda kwana batongia ba makasa, o bazako lalate pour na commettre hors d'état de nuit, bato bazoya na makamba malamu te pour na ba paisible citoyen na biso. Mais kasi na kotika la jamais kotika que na reconnaître maloba ya président Mbosso. On peut beau dire, on peut chanter. La complicité est allée katina bisomo. Voilà. Je vous dis la vérité, la complicité est entre nous. On m'a dit, c'est un documentaire Moko Bimi. Il y a un général. À Bazo Tounaye, il y a un mois au Bomi combien. Abi Nasina Bomaki déjà 200. Ce qu'on t'a dit, Azana Ougandais, c'est un Congolais. Ce qu'on t'a dit, Bato Ba Pemé Namango, Bano ya Biso, il y a un Congolais. Bazako Lukanini. Vous comprenez? Les maisons poussent comme des champignons. Elles sont dans Goma. Elles sont dans Beni. Quel est la Beni? Le aéroport, avant comme à la côté à Rond-Point Nyamwisi. Il y a à peu près 7 km abandonnés. Hein? Au place où on a na parc, il y a un Koboma Batu. Au Kokuta Bandako et Tikali, Oyo Eza isolé, Bandako Kitoko Makasi. Il y a na Goma. Il y a quand même na Kinshasa Awa. C'est là où les affairistes au Bazali ko profiter na bassin ya ba congolais ba aller. Kasi important ces Zalaki dans les dires de son excellence monsieur le président de la République, il a rappelé aux députés Ndeko Flavien
Moussala oye bani na ba député, premièrement d'abord. Il faut passer la production parlementaire, passer la loi. Oye kozala pona bonheur ya peuple congolais. Ya mi balé. Et sengeli bazala ba sentinelle, ba gardien, ba contrôleur ya gouvernement. Parce que Moutounio Soyo a kosala mabe na kacha gouvernement, d'ailleurs le président l'a s'est rappelé que bon aménager Moutou mon côté. Tout le monde il faut l'interpeller. Donc on va ça là. Bah député bah warrior pétoloba. Donc bazala comment complaisance c'est zalaté. Complaisance c'est zalaté. Ministre IDPS aux alimabe interpellation. D'ailleurs je dois vous rappeler, si vous avez ministre IDPS aux a médiocre, vous avez des châtiments. Vous avez d'abord châtiment à parti, après vous avez châtiment à parlement. Nous on veut ça. Parce que honneur, na makamunyo c'est allé ko dépendre na oyo vision président de la République à Pesibango. Mais quand c'est logo que j'ai compris que ce sont des personnalités, des hommes d'État, va comprendre. Il y a Koloba que qui jamais commis na ba poste était sinon ba ko bosana mission na bango le peuple atinda ki bango. C'est pour contrôler, c'est pour produire les lois où ils ont un bénéfice à peuple. Donc désormais, voilà. Le gouvernement est allé dans la Assemblée nationale aujourd'hui, va défendre le programme na bango et que bango ba lobby, ba virgule, ceux qui virgule les a mal placés. Le président de la République a lobby. Il faut qu'on rappelle pourquoi vous avez placé ce virgule et nous on veut, en tant que peuple, on ne peut pas seulement laisser ça à panage à ma député. Peuple congolais, il faut assurer, c'est son pouvoir. Donc, ce qui va bien sûr, et les députés et les ministres. En tout cas, franchement, sa place, ce n'est pas au gouvernement. Et un député qui va se livrer pour moi, soudoyement inutile, en tout cas, sa place, ce n'est plus à être candidat en 2023. Donc, dès maintenant, il y a un filtrage. Alors, moi, Jean-Louis Massimango, secrétaire général passe à les loyaux pour l'action sociale, c'est vrai, africain, mais tout dans le Congo, le peuple a tout souffert. Mon cousin qui avancé à député, les loyaux gouvernement, tout dans le Colombaboy, parler du peuple, les déjà couillés, tout dans le Tongo, dans le Baola, et que les loyaux investitures européennes, plutôt, le programme gouvernement est présenté. Il faut savoir qu'il y a des députés, pour nami, exercice souvent mon cousin qui a fait sa orientation, toujours en faveur du peuple, la ligne communicateur. Alors, moi, je ne sais pas si on pas ça. Ndeko, archiviste à peuple congolais, archiviste à Congo. Papa Sentinelle. Oh, Papa Sentinelle, mais on a archiviste. Au Bossana qui peut couper sa moi identité, on a Moussoussana Sepeli, Nazali, Liboso, communicateur, chef de l'État. Mais on a Nazali, conseiller lointain, chef de l'État. Voilà. Je n'ai pas reconnu mon frère ami Sitan Wazoloba. Na reconnaître été na maloba moko à l'objet, je crois il aura le courage peut-être de retirer ça avant émission. Pour na yebi azali mutu moko oyo azala mutu ya maele pe abwanya akokipe ko beta libakuna monoko. Il est le seul qui se distingue na bande konabiso ya parti azo représenter. Au-delà ya maye ba reprocher à bango kozala na makanisi ya séanzete, mais c'est quelqu'un qui réfléchit rationnellement et je crois même ba konzinae ya parti doivent lui faire confiance. Otunie likambo ya gouvernement na moi mabakisimo eloko par rapport à makambo ya est. Mais je n'ai pas compris que mon frère ami si quelqu'un qui est un vrai patriote amoni sima ya bana wana bazali liboso ya mairie qui a une main noire. Pourquoi nous voulons voir main noire partout alors que c'est une prise de conscience collective? Nako banda na mutuna mais malheureusement nazali journaliste. Est-ce que ozwata ya kolanda historique to parcours ya likambo apartheid en Afrique du Sud. Filme ya Sarafina. Bazalaki ba mikolo bepe bazalaki bana mike ou à un certain moment balobaki ke criminalité eleki, makambo ya mabe eleki, esengeli mutu na mutu azwa conscience ya koloba makambo esengeli etelema. Toti kolanda lelo na tongo, na ebite soki ozwaki libakwa madame kolandango, communiqué officiel à porte-parole et opération Sokola 1. Koloba ete ba service détecté na kati ya bana wana y a des infiltrés et nous risquons de vivre un carnage liboso ya mairie ya Goma. Nous ba paraba ya ko récupérer bana. Soki déjà en plein centre-ville liboso ya mairie za lokola liboso ya palais de la nation. Service à sécurité ezali dans l'impossibilité ya ko sécuriser batu oyo bazo salela article 26 pacifiquement sans violence et que balobi na kati na bango déjà bazo mona ba mai mai. C'est inconcevable. Ba image autolandaka ya est. Est-ce que ils ont épargné les sous les générations? Ceux qui même bana il y a 2 ans,
bazali ba victime ya méchanceté wana. Que dire na bana ya école déjà bazali na ba 6e primaire, 6e des humanités, oyo bazali pe ba victime ya ba makambo wana. Donc quelque part nous devons avoir le courage, l'œuvre de dénoncer, mais éviter encore de jeter de l'huile. Et si ka bato bazana pasi bazokufa bazonyo koma koloba ete simana bango bato bazali. Donc à l'époque aussi tant bande konabiso il y a parti politique aux représentés babane ko bimana balabala même bana mike même ba mikolo ko revendiquer respect ya constitution, respect à démocratie na Congo ezali na bato ya menware bazala simana bango. Nous disons non. Donc l'histoire de l'Est est vraie. Nous devrons tous nous mobiliser. Nous savons qu'il y a des complices Ndengolobi en interne. Voilà. De même aussi Libanda. Et le président de la République a dit, et je ne cesse pas de le rappeler, cette fois-ci, ça ne sera pas une promesse fantaisiste ou bien une promesse vaine. Mais le président a dit, volonté que la riposte et kozala impitoyable na niveau ya est. Est dans la discours a été ya ngona lobby. Il faut demander en riposte parce que cette fois-ci la promesse état major et okomakuna ala kai bango akovanda kuna zo kendeka kate bana bavandi libanda ba kozela mokonza ba mboka ayabi bana balobi ete tobozonga kaka na mokonza mboka soki tomoni aya ko répondre a to mona atawa na bini azoko entre promesse électorale na promesse ya likambo oyo makila ya population nozo tanga chaque jour. Je crois le choix est clair. Et le président de la République cette fois-ci a bêti le bon qu'on a mis ça que voilà ils vont agir dans le sens à neutraliser. Et nous savons le gouvernement a mis en place et Zali rappelle responsabilité à liboso et à gouvernement Zali nano ko battre la paix ko kenge la batuna biloko na bango intégrité territoriale et travailler dans le sens et intérêt général. Alors, voilà rappel au biso tozo pesa et pas ba bazo kamba biso pour que réellement Congo ait retrouvé place nango et Teddy Kachama nanga mon abilo vous allez partir au pouvoir ndé quoi soulever makamoko très important pe auto landi par rapport à la situation ya bana bazala kuna bazaba victime mais mokonza mboka état major évoqué makuna mokoloni na kokende kuna ndé komoko kuta tweeter na zali boswa na boyi kotanga kombo na ye abiki mokonza mboka akomineka spécialiste ya kokende ko consoler ba famille mususu lova ya Idriss Déby bana na ye tout ça mais bana na mo na beni akokende ko consoler bango te mais bazokufa bana badali bana mokonza mboka okende te mais bana Idriss Déby tout ça yazo kende ko consoler donc on se bat dans voisin qui bana na imoko tout ça on reproche au chef de l'état aux alliés la famille politique de l'île au corps répondre une opinion on va ko tweeter ba ko comment dans les réseaux sociaux pour na ko salir même ko ça peut image mon Konzamboka. Non merci mingi na motuna na yo ce qu'on déplore beaucoup comme mon frère Miss le DGA et le PCRP non awazali comme communicateur lobby. Problème tozanango, il y a trop d'instrumentalisation. Que nos frères cessent d'utiliser les malheurs ya bande konabiso pour bakomisango logo la fond de commerce. Il y a une année, le président était là-bas à l'Est. Je pense Bazalaki na Bango. Dans une réunion de sécurité. Babanda Goluka ba solution ni ba oki kosala. Il y a un moine qui s'était levé pour la Golubake. Ceux qui nous tuent, FDLRT, ce sont nos propres enfants. Là, ils en ont volé sur l'infiltration. Pourquoi depuis que le régime a fait béton il y a beaucoup d'améliorations. Namitunga, ça fait 17 ans que ce territoire était en main des rebelles, où on exploitait, on a récupéré ça. Comment isoler vraiment les forces armées le président, quand le président dit que je vais aller m'installer là-bas, c'est-à-dire, ils ont problème. Non, il peut y avoir, c'est-à-dire, Moutoualobi qui est installé, c'est-à-dire que nous allons faire pour qu'il y ait la paix là-bas. Et il peut y aller. Il a beaucoup aussi. Il a placé ça devant les députés, devant les députés, il a dit la première des choses à l'Obango. Mais pourquoi vous freinez le gouvernement?
Parce que j'ai besoin de ce gouvernement pour combattre tout d'abord l'insécurité à l'Est. Après, donner le social au peuple congolais. On est en qui court à civisme, député Mogo na kutana ginaye, ayebisinga habito autre chose court à civisme na ya kolingambo. On dit biloko bande bona so bazo sala botika biloko na bino wana. Baguerre nyonso tout esila, ba enyele basala esila. Ba kabwena sapo esila ba oyo bakata katanga esila mais pona nini ya bino esila bakate posez-vous aussi des questions partout esila kaka ya bino ndenge ndeko ucholo ba biso to bando mituno ke toyeba ba commerce te bien ndenge comment na est ba tozo tonga banda ko ebele banani ba makambo ebele tout ça c'est sur les sangs de nos combattants. Encore récupérer même quelques minutes nanga c'est grave ndeko nanga ça vous devez aussi rectifier. Non ndeko amisi ba guerre na bino kuna côté na bino ko sila mo colonie. Alors que nous tablons sur l'unité la solidarité nationale. Là aussi c'est dangereux sur dolo ba ke bana mo dangereux. Non dangereux ndeko. C'est-à-dire tolo ba bomoko tolo ba Congo. Parce que oyebi moi maloba tango mbosa zoloba l'Assemblée nationale du Bossa député nazongi pe sima na moni même tango Vital Kamerhe à ça rappel allusion nazongi sima ils en archive je crois très prochainement na otia yango wapi obeminako voilà ba matata même sujet pe sous kaka bino bana est entre bino ba tirer de ficelle et arabe bana bino est-ce que ndeko bino kuta ndeko na kamisi ozali tozobengo archiviste sentinelle nous devons éviter de particulariser question ya ozali vitale pour Namboka na biso. On ne peut pas avoir le Congo aujourd'hui sans parti Est. Au moment où nous parlons, il y a une manifestation au Congo central à niveau Mbanzangungu pour soutenir et dénoncer ce qui se fait à l'Est. Et moi j'ai du mal quand je vois un homme politique. Voilà. Comment on a mbayi politique, surtout à parti présidentiel, pour indexer bino pourquoi il y a voilà. Parce que on voit les habitants capona pour l'ensemble du pays. Ou bien à l'Équateur, quand j'ai pris ça, c'est-à-dire il y a une prise de conscience d'abord de la population de la terre. Babylon au Bossala, ce n'est pas bien. Botika Bossala, les enfants là, même aux hommes maintenant pourquoi on se demande que c'est trop grave, bateau service à sécurité, parce qu'on va les. Maintenant pourquoi depuis Bana manifestation, il n'y a pas eu de tuerie? Pendant nini bande ko baza ko véhiculer pe ba patrouille comme yata na bagoma kuna on a vu des véhicules. Pourquoi vraiment ko banda ko sala net ko scandaliser les FRDC? Comment on a le rôle que pouvoir réseau sala président l'avait à chrétien qui en mopé. Il faut qu'on éviter na bande ko mususu ba journaliste mususu na ba to mususu baza ko kende ko atisser la dramatiser biso to lingi on sait bien que Beni, pardon, on sait bien que Beni il y a un problème de sécurité mais acceptez aussi qu'il y a des avancées. Merci. Paul Tossoa. Non, merci. Besoin d'investigation. Oui, mais ami ça joue une minute belle. Yo doit mal balancer. Yann Bosso, j'ai dit un grand merci na Miss. Tu sais, je suis parmi les gens toujours boya banti valeur na IDPS. Au moins ba Miss ni ba lobo. N'habite tant aux Miss azoloba. C'est un responsable qui parle. Ouais. Voilà des gens comme ça que nous avons besoin na IDPS. Bocha ba on va communiquer. On n'a pas besoin mudo Fati aye à lobby a beta biloko na maîtrise na moti. C'est pas bien. C'est très capital. Et en plus IDPS bon l'accepter que non bino ba conseiller des personnes beaucoup ba y enquêter parce que beaucoup na pouvoir. Dans quel sens? Ces gens bato yo moni ba tedi bango ba senga ba zibele ba parents na bango des fois ba kufa pour na IDPS. Ba bunda pour na IDPS. Ba militant sur IDPS ba za ba vajolelo. Ba kata ba maboko ba kata ba makolo. Ba mususu ba kenana ba cachement incroyable. Mais na moment ya gâteau tous ces gens ba militants au nyonso. Là se trouver ça maître. Na yoki dernièrement avant gouvernement bima. Ba kombo kina liboso mususu avec comment on a la voix de batanga ngo ba pesi ba komo mususu ba longoli ba komo batwana. Ça sert à quoi? Ces gens ba bunda pour na payer yo ba bunda pour na lelo président Félix Aza la président moko yo. Est-ce que ça va bien parce que bino vous avez permis na papa Tshisekedi? Non, merci. Et on a obeti biloko pour la on a biloko jamais raté. Na pour na IDPS na PP de ba ozo biloko tongo poko.
tant que lobby communication chef de l'État par rapport à SSA Mabé, mais et ça quand il y a moyen d'auto le bâti. Bah journaliste ba bunda na président na IDPS na limité ba bandozo ata 1000 francs lacrymogène kanya makokanga banani kokanga ba journaliste kuna. Les lois c'est bon ata mo za na présidence. C'est ngamo exemple ngamo yo amisi bila ba amisi awa. Amisi ba yebi. Na beta mana IDPS nga. Yo kona ko ba vérité mususu. Te bundi. Mais c'est ngako mata présidence ngo. On va que no za caméra za sana ki cabinet caméra souté. C'est ça que to comme appelle amisi biso ba Flavien to ko za pas crédité kuna de to kuna ko za to bundi. Ah voilà. Donc amisi pas même maloba communicateur mais même ko zamboka. Donc c'est très capital. Pourquoi j'ai dit ça? Alors le bien pour la biso communication. Il y a pas président Félix. Ce ne sont pas eux qui sont à la présidence. Na triomphal tikuna Peter Kaza Augustin Kabouya ya limité na ba journaliste ba sota Augustin Kabouya qui bango ana ngande bazala le tira ayebi ndeko Flavien to banaka kala communication ngeza la kitoko parce que bayebi déjà ba mona nga kutu lisusu bakangela ndeko Flavien ba porta biloko ya yo ya ba minute ngai na zo semne loko moko lisusu le premier ministre azo qui ba ki défendre ko présenter le programme du gouvernement mais j'ai peur à ça la copier-coller. Azo ya projet ya matata a copier na programme na bango. Milo est représenter mingo mona ka copier coller ga. OK. Ozo banga les abongo. Nana zo banga. Siko format ya gouvernement o yé siko. Ils allaient gouvernement et ko pangisa pinzoli ya ba congolais. Voilà. Les peuples d'abord. Donc il faut boya na ba projet mo belé au 1000 papier duplicateur, on n'en a pas besoin. Beaucoup ça la coûte à mon duplicateur à mon cœur. N'est-ce pas au qui pose peine l'accès au programme gouvernement. C'est très capital. Parce que Toyebi, quand on va y aller bisoba, je vais présenter le programme et le gouvernement. La discours Milaï. Le premier ministre a le simple, mais je vais répondre à problème de la population. Oh, les lots toujours là. Makambo ya basoda o ba kufa na este ona. Basi na bango bazawa. Basi na bango baza traiter ndeni. Non policier ici. O ba totanga na sa moi même barola to finga bango no bango ba nimbo ta dikaso trop. Basa sum sala o ba tina bango dilate. Des fois baza bien rémunéré. Les enseignants, on va tenir ba miss missionnaires, tout mon commentaire gestion, mon commentaire comme on a eu. Ba enseignants on a baza traiter ndeni. Voilà ce que nous attendons dans le gouvernement Sam. On a besoin de discuter, on n'a pas besoin tout le monde en rôle là. Kouloutou na biso au besoin il est passé comme Bruno Chibana. Bruno Chibana. Bon, tu as besoin de non. Boya, tu es vive ministre Moussou. Vie n'a pas besoin de. Je suis sérieux de ce que j'ai dit. Au Romona, Moutazane ne l'auté. Dans un mois, ceux qui gagnent investir, sur les lois abonnement. Non, on n'a pas besoin de ça parce que le moment politicien, c'est ça la politique. Pour la tu vas papa, tu vas avancer dans le bisoté. Tu vas côté. N'achète les lots. Biloko, et l'euro au bandero lobby, n'a aucun de Jean-Louis que j'aime bien, le conseil chef de l'État. Le conseil lointain. Non, en même temps, tu as le chef de l'État qui est à la kaki. Non, il faut tout à la paix sécuritaire. Il y a le bâtiment, non. Fatih, ça c'est vous voyez. Donc, non, sur le plan sécurité, si ça arrive que bâtonner la sécurité va bien qu'est-ce que manque? Tout ça réflexion simple. Ça peut être aussi moi je suis pour ces enfants. Et ça nous coûte bien. Tous les élèves nous sont qui ça va boire autant ici là. Et puis nous aussi le président Mbosso. Yo loba qui no bino mobima. Tani biso ba comment c'est tout ba bango. Parce que yo lobi bino ba député à est Bosani. Bolungwana. Bobima makambo. Mais tani biso bango so yebi bango. C'est très simple. Et puis justice c'est pas seulement pas batona. Parce que ba de ko na biso ba kufa na est de ko na yi. Non. Yo aussi baza ba Rwandais non. Pour chiter. De ko na ngai ko kenda chef de l'état na est. Tout comme ça, on nous et les obstacles pour la bisoter. Parce que, ceux qui service de la sécurité, le lobby que nous avons des athées, à aucun été. Et qu'on appelle piège, tout est possible. Tant on a de ranger le lobby, qui non service de la sécurité, le lobby, na katia banawana, le sub banane, bazar, infiltré, bazali. Tout est possible. On peut négliger l'information. On ne peut pas négliger. Et puis, bien sûr, tout ça, amateur de la sécurité. Tu as acheté, on a acheté. Ok, tu as acheté. Tout le monde a acheté. Baemba, Bakoloba, Bango Moko pour la société, ils ont commis la Bango, tout le monde a bilé la Bango.
bakangisa marche ya lamuka po marche ya lamuka pe basangisa ko nyusu mibale ezolobela pe mambo ya sécurité est comme ça bazonga na plateau ngana sengi eloko moko na chef de l'état to na ba congolais nyonso to jembela na chef de l'état lobaki akino cha quartier général kuna te so azo kenete ne onana e cause la pena insécurité za makaso a komi kuna bulu e cause tout est possible tout ce que jembela wana te bato la muka bo éviter biloko ndeko na ngai pengi ola na ngai kulutu na nani oya te tiona nani comme nani ola mo wana nani on a évité nani o bato bolaka pinebo bon kulutu éviter pe merci beaucoup voilà madame tu es malheureusement merci beaucoup voilà déjà c'est confirmé donc babi mise en place déjà tout ça en direct déjà on dit toujours la bonne ambition à partir mise en place RTNC Makamunu Sokuna na niveau ya parlement ils ont qui kitoko retransmission déjà kalami était donc tokolanda makamwa ndenge negoleka donc dans quelques minutes kuna ba député ba signer déjà ba fiche à présence pour ba kota pour na beta masolo ba sunga penza gouvernement sa malokonde ndenge tozali ko sala émission kuna pe zo bongama TV za radio te alors to kena ngambo ya régie to zo archive oyo kana ezaki Swahili ndeko misa ko interpréter les biso boko wana donc olinga pas non parce que ya utaki kuna non ya utaki kuna ya utaki kuna non ça va pour comprendre voilà y a pas de problème hein après to landi pe marche ndenge ba république marche pour marche ko lo bapeli kambo est mais les manos somi ba tshela biso tozonga sikoto beta biloko po to kabwana Abote osali elokote Okoloba Banome odirige mabe Okoloba Kongole azalimu kama kawaida leo ni siku tena ya huzuni kwa komuniti yetu na mnajua namna tunakutana hapa kufuatana na mshiba, lakini tunataka kuambia watu kweli na waziwazi ikiwa kwa government wako hapa wafungue masikio vizuri walete ripoti ya huzuni. Ya kwanza tunataka watu wajue leo sisi tunakufa, tunauawa kama wanyama kila siku, wabibi, watoto mbele ya komunote international na national, lakini hakuna usaidizi. Inafaa nyinyi wahema mjue ile genocide ambayo tuko ndani leo haiko kama genocide ambayo kabila yetu imepitiwa. Iko genocide ya mara ya pili. Ya mara ya kwanza ilikuwa na couronne britannique wakati Waingereza walivamia wayome yetu ya Bunyoro Kikara, na wakati mfalme wetu Kabaleka alipigana, wakati alishikwa mateka, wandugu zetu waliuawa, na mpaka kwa ngambo zaidi ya pili ya Mai ilibaki wanaume 15,000 peke yake. Na hii genocide haikusemewa, na leo tunaendelea kuuawa. Lakini kuniaba yetu tulifanya ripoti, muliona kama tulitembea kutafuta amani, na tuliambia vijana yetu msikamate silaha kwani tuko na government. Tulitegemea kama government ya Tshisekedi itatusaidia, lakini hii government imetutrairi. Hakuna mtu anaweza kutusaidia kama sisi wenyewe. Tulitegemea mbele kufa kwa vita ya 99 mpaka 2004, tulisema ilikuwa rebellion, lakini sasa tulikuwa na government. Tuliachia gouvernement etat congolais ifanye kazi yake, kwani kujukumu ya kwake kuproteger kabila ambayo iko menacé. Lakini leo tuna hakika na tuna Abote osali elokote Okoloba Banome odirige mabe Okoloba Kongole azalimu
Merci beaucoup, merci beaucoup. Moi, tu me vraiment, Bandeko TV Radio, tu sais, en général, Kassongo. Attends, la police, ils ont encadré les manifestants. Bon, moi, comment est-ce que je dépouiller mon boulot pour Bachombo Banini. Donc, dérapage, tout critiquant comme Banti Valère en tant que Joseph Kabila, mais comportement des zongi, mais pour encourager les gens qui sont tout le monde dans la parade, les policiers, ou les civiques, pour punir bango. Donc, on a un roulage, un bus, il faut continuer, parce que les éléments toujours tête brûlée, il faut toujours la place. Alors, papa a mis si papa santé la République a veillé au Landi Kuna. Il y a partout. Mais il y a place, il faut comprendre. Chef coutumier à Koloba, paix à Talissi. Il y a un résumé. Message au lobel père de Kamamacha la mouka 2 minutes pour qu'il toque à la beauté. Merci beaucoup Ndeko pour la parole. Premièrement, on a rappelé peut-être na bandeko ebelo balandi balandi Ndeko wana ninga kolobate. Quelque chose malobana ye ezali na sens ya renforcer l'unité nationale. C'est l'extrémisme, c'est pas bien. Alors moi en tant que patriote, il n'est pas plus quelqu'un de l'Est plus qu'Amis. Non, non. Alobi azako rappeler histoire que basalaki génocide à Liboso, na yami balé, bamemaki mibali ebele plus de 1500 na ngambo ya Maïdo, c'est-à-dire place bazali, ngambo ya Maïzalaki, et puis alobi batiaki motema na gouvernement ya Félix Tshisekedi, chef de l'État, et décevoir bango na yango esengeli bami prendre en charge. Non. Nous avons l'armée de la République qui est allée charger de garder l'intégrité du territoire national. Nous avons la police qui est en charge de garder la population à Biloko na Bango. Bien entendu, l'organisation est en bête, mais ils doivent toujours se joindre na ba force où ils allaient reconnus sur le plan officiel, où ils sont armés, puis la police pour na kobunisa batouana. Ce n'est pas qu'aujourd'hui que cette guerre a commencé. L'Indona... voilà. Et donc, ça nécessite quand même beaucoup de temps. Que même la nouvelle citoyenneté, c'est le temps parce qu'apparemment, ça frise un peu de l'irresponsabilité dans Maloubawana et ça ne marche pas l'international. Bon, la marche à la Mouka, d'ailleurs, c'est avec désolation. Je suis en train de condamner cette manière de faire. On s'est battu pour la démocratie dans ces pays. Qu'on se contredise, parce que c'est pas bon. Parce que on a des policiers. Les policiers ont eu le téléphone et ont battu dans la poche. Ça, c'est quoi ça? C'est une expression. Si vous avez un marché, c'est-à-dire que un message, vous avez ça. Donc, vous avez un mémo. Mais pourquoi il faut qu'on mette la lacrymogène, qu'on mette des armes et tout ça? C'est pas du tout bon. Donc, il faut qu'on tique à battre. Si vous avez un marché, marché. Parce que moi, en tant que membre de l'UDPS, si c'est que là où il est, paix à son âme, il sait que j'ai laissé un ami. Ou azali disciple valable parce que na koyebi sa yon ndeko Flavien lobi nazali quand même ba pesa nga diplôme oyo na ya mérite par rapport à constance, par rapport à savoir-faire, par rapport à combat tous allez continuer toujours. En tout cas na yamba ki yango na bandeko ya c'est une organisation je crois internationale hein? Mais même dans l'émission prochaine c'est pour dire nous devons nous soutenir. Ce n'est pas seulement parce que Faoulou Boutazan qu'on marchait, mais c'est qu'il faut utiliser la lacrymogène. Asali Bampia Kanaye, mais tant que nous avons utilisé la gaz lacrymogène, comment non, na ça qui va plein non. Tout le monde qui avait pas de gens, mais l'utilisation abusive à la force, c'est bon, ce n'est pas du tout. 2 minutes pour terminer avec toi aussi. Na lombango nanu na makambo marche pour na chiter na compléter makambo bande. 2 minutes. Émission c'est Sili, tout comme na kanisi marche à la muka jour wana ezalaki ya réclamation à vérité des INT ezalaki marche à se joindre na bande kona biso ya est et il n'y avait aucun sens ya kokende kotelemela bango lolenge wana pe. C'est le populisme aussi de la part de Fayoulou Papa. Quelle était la production parlementaire avant le Parlement? Rien du tout pour l'Est. Certains communicateurs, je ne suis pas les leurs, mais au moins Baloba qui marche à jour, ça n'a rien à voir avec la connotation politique. Tendance, nous sommes marche, on a pour soutenir Makambo ya Est. Et Bandi Pelé, condamner Makambo ya Tracasserie wana. Mais na lingi pena apaiser de konanga na mesa na biso a mutu mon côté a telemeli makambo mokonza mboka. Mais te rappeler que ezali na ba promesse ferme mokonza mboka apesa pona est cette fois-ci esengeli et se réaliser et que bandeko ya kuna bazo se laisser réaliser. Na chité na malobo ya ndeko wana. Na la mine ko ami si je comprends.
mais il ne faut pas que kozwa maloba ya mutu olatisa ngo lolenge ya yo kokanisa ndeko wana rappeler kaka simple qui sont victimes d'atrocités belé kuno lelo qui vous allez considérer le coup la génocide o salema à l'époque ils ont continué au salema lelo parce que batia ki eliki na bango et pas ya mokonzi ya mboka na gouvernement na ye pour rappeler bongo ezali li souté ezali non allez jusqu'à la fin qu'est-ce qu'il a dit pour rappeler kaka pouvoir mais ça va responsabilité bon alors non soutenir soyez l'église au milieu du village soyez l'église au milieu du village merci surprise et Seigneur pouvoir avant de te dit que chamana porte sous poto yana bango pour na dossier moko pe fond ndeko na tout na par rapport parce que awa to zo ba dossier to tout na rango mais na lingi bilo mi balé beaucoup répondre na il fallait na loba biloko ezali fallait to loba donc na chiffre du jour comme ça na zonga na bango mi balé yo ba souté ka bango mi balé ba clôturer à chiffre du jour c'est balé abote osali lokote ezala mabe ezala malamu moto na nzambe na ye bayebi. Il faut un calendrier cohérent, réalisable, qui ne viole pas la Constitution. soki tolobi lelo calendrier wana eza mabe sikoyo tozwa calendrier wapi. On est compétent, on démissionne, s'il vous plaît. Il ne faut pas distraire le peuple congolais. Gouvernement république on va faire la carte. Loi électorale na parlement. Ce gouvernement est né d'une agression régulière du Rwanda, de l'Ouganda, du Burundi. C'est ça l'AFDL. On a besoin d'un fichier correct, c'est clair. Quand on l'a réclamé, les gens ont été tués sur le boulevard du 30 juin. Rappelez-vous, j'ai vu un jeune homme de l'IDPS avec un bras arraché. Makila Tangi, bana mboka bakufi, tosuka wapi? Tosuka ki na dialogue mosusu. Les avons été. Nous n'avons jamais été d'accord pour le dialogue. Ah non. Nous avons été contre le dialogue version Kabila. Bongo bana mboka wana bakufa ki pona nini? Simplement parce qu'ils sont allés revendiquer un droit en démocratie. Kolinga bomisa bana baninga pamba te. Le 19 janvier, le CDR était présent. Bana Congo bakufi. Très bien. Article 64. Il faut barrer la route à cette tentative, énième tentative de glissement. Article 64. Il faut barrer la route à cette tentative, énième tentative de glissement. Papa Sentinelle azali wana toujours pour na kove na ebisa ki bino ba ndeko na nga ba politique oyo na ko garder ngo solobi pour to ko beta masolo marche pena makambo ya etali masolo ya mboka bandeko balandi donc na loba ina usukisa bandeko mibale awa na kei na 2 minutes absolument kali mwana mboka kashama awo kinde ko tu ko ba dossier moko ya lopango na ngina usukisa pas ezali ba botali social papa Sentinelle toyoki et comme il collabore dans les réseaux sociaux, bande copé ba ba journaliste, pour batali sabiso, na ba image mususu. Mais na bombi yango nano, o etali de kolumano. Na tout na question wana. Toyoki, il semblerait pour que ngaba il semblerait parce que oh voter, Toyoki, yango to tout na nano. Sur ça sur le kota, na makati sabilo pe boza ba congolais. Que ba sud-africain ba yaki yawa pour na ko négocier à titre immobilier, ba pesa na de kolumano $89 000. Mais bah c'est retrouvé. On parle d'une escroquerie. Est-ce que Ezali il y a solo topé na ba source mo source bilo pe boza bato boza na terre beaucoup ça peut ba donner mo source na 2 minutes na yo de copol pas sur ça. Eza mawamingi na ba politiciens na biso ya ancien régime les profs. C'est-à-dire il y a des investisseurs ba mususu ba kwa kuli balobi ba ko ya lususu kongote likolo ya moi ko sunga fachi na balobi ba ko ya boka na bino mulu pona ba nanya des gens qui sont venus ba tuni bango balobi tolingi to investir dans secteur minier ezalaki je pense na Kwango na province ya Kwango une province d'abord qui n'a pas de production. Nengo zo mona boye baza ko bunda na ponga makambo ya bato ya babandu ndwana na ebi yango nyonso to. Siko baza ko bunda na ke baza na ba autonomie ya production et pas na bango.
ba investisseur on a ba ekoya pour être ba parce que na ba tembo kuna na ba nani eza de ba carré minier za moi mingi baye balobi to sala neni nomoni ka ndenge bato balingaka ba protection biloko Félix président Félix alingi yango ata mokete bake komona les profs Lumanu tango bamoni alobi no bokende na cadastre minier bake na cadastre minier bakutani na DG ya kuna bafuti bambongo na bango mais si baye kolemba il paraîtrait garçon moko azalaki na kati ya banane il a été arrêté torturé pour un problème il y a mbongo wana donc 89 000 $. C'est 82 000 si j'ai une bonne mémoire namoni bazati na ba photo ezali ba repesa yo ngo namona ki bato ngo tango baye ko se plaindre bazana ba photo bakangisi bango nyonso nazana bato wana baza kozela basala to sala émission spéciale Nous avons annoncé une mission spéciale sur le dossier Oyo. Batou Bana Mikanda pour dénoncer Biloko et Prof Lumano. Dans les jours qui viennent, dans 2 jours, je crois, peut-être lobby, par cause de la plateforme. Il y a un autre loba. Tant que Bakende Basali ou Mukamate à Ono, règlement de compte. Tant que Bakostana que Ono, Basi. On va faire Mukanga, on va traquer. On va venir Bakonga. Après, on va Bakonga 400 demi. Vraiment. Nanga qui peut na chiter na moi Mukena problème, il y a match. Flavien Ndeko bo parola rapé mafuta te est-ce que yo mona ki marche wana yo mona marche te marche bato bazo solana la police koya na ndako te koya na biso bino bande ko ide pesi tala bino bande ko la muka te bazo na apprentissage ya ba marche ozo mona muto ozo wana na limite pour te souwa beta biloko nanu beta biloko o bande ko ide pesi to beta marche na ba jeep pembe jour ango abungisa ile sous téléphone alingaka senga la police wala bité o eza ba pinete abo yaki a téléphone ngeza watu Paul de Soua. Merci. Marche et lobby, marche et le show. Vraiment, désolé, nous avons mis tout le bas. La police n'a pas changé, peu moins solo. Agression, agression, chombo bongo, vraiment quand même bien. Vraiment, prochainement, mais on est peut-être tindé par pexer personnellement. Il faut bâtir la faula ça là. Mais bataille le mano, ok. Nazo ya uzobilo. Les dossiers, dossiers au ténage lui pour la Jean-Louis Batani Lumano bangomi baba. Mais bakolo dossier ba libanda. C'est un problème. Bakolo dossier ba ozelanga pour ça l'émission libanda. Biloko ezali papa. Merci. Yo ka biloko. Beta biloko. Mais bakolo dossier bakolo ba. Les dossiers ici, la raison que ça va. Mais on va protéger. La protéger, c'est un dossier. Il y a un dossier au moins, on va moi défendre. Laisse-moi parler. On défend les pauvres. À reconnaître. La protéger. La protéger. Mais quand tu pas le battre. Mais na moni ndeko na ngamba zuluka bambo parce que moni émission Sili OK monsieur Sili dossier le monde tout d'abord c'est un grand monsieur dans ce pays mais madame dossier famille bato wana bakolo balobi na yamba bango ba biloko boyne mobi mabongo la politicien mo bazana sima on peut ça moto parce que le garçon là garçon on a kina makala papa nakoyamba bango vérité obima nakoyamba bango nakoyamba bango voilà bandeko balandi comme la suite émission merci beaucoup Nandeko Amis Makudano communicateur ya Fachi Beton ndengo yaki ko répondre na biso ozaki en face ya mwana mboka Jean-Louis Massimango, Oyo Azali, secrétaire général à Passa. Merci à Paul Toussoua, journaliste d'investigation, patron DG, il y a magazine Kino Balobi. Merci à Teddy Kachama. Voilà. Tokaboni Nabino na Sports Européen. Rediffusion à 22h30 n'a pas centenaire. Lobby en direct à 10h30. Ma mission TV, le miroir du monde.